toleki sikoyo na deuxième langue nationale babengi lingala. Oui. Lingala d'abord particularité nango omoni na ba langue na biso dans la plupart des langues bantou soki na lina ba munoko ya batuboye totiaka ki liboso. Munoko ya ba Congo za Kikongo. Munoko ya ba Swahili za Kiswahili. Munoko ya ba Mbala Kimbala. Donc à chaque fois je mets qui sauf lingala oyo eza na kite kingala te. Normalement il fallait to ba kingala munoko ya bangala. Oui. Bon pona neni babengi yango lingala explication moko na zwaki ezali euti na latin. Ba sango o bayaki nde ba pesi kombona latin et ezali contraction ya mo oyo lingua ngala. Lingua na latin la kisi munoko ya bangala lingua ngala yango contraction pesi lingala. Il n'y a aucune tribu na mokili to bengaka ya bangala oyo lingala ezali munoko na bango. Donc lingala pe ezali munoko ya communication ya entre ba tribu oyo tokomona zone nini balobaka. Lingala euti wapi ba commerçant ya Équateur bazali ko commercer na batu moko na mai tribu wana bazali tilelo babengi bango ba banunu bamso bakisaka banunu bobangi tribu wana banunu bobangi ezalaki ba commerçant tilelo bazali na mai ndombe awa epona Kinshasa na Maluku munoko na bango ya départ nde munoko na bango ya départ ekoya ko se mélanger na ba mo mususu bazue pa bangala bazue pa ba Congo nde ko pesa langue wana lingala. Lingala officiellement eza koloba mawapi lelo yo to bakoloba yango na province ya Otuele. Na Otuele bango nyonso balobaka lingala sauf territoire ya Wamba balobaka Swahili. Bazuele balobaka lingala et puis au côté nao tobengi à l'époque Grand Équateur. Grand Équateur nyonso balobaka lingala na province ya Mai Ndombe. Voilà zone wana géographiquement les Belges ba imposaki na école primaire bana il faut batanga na lingala. Voilà pourquoi lingala etanga magana espace wana. Kinshasa dans un premier temps ezali zone géographique ezali qui réservé na Kikongo. Hein? Donc ancienne province ya Léopoldville donc Bandundu Kwilu-Kwangu na Congo central ezali qui espace ya Kikongo. Mais lingala ekoyako zwa place ya Kikongo na Kinshasa malembe. Trace totikala nango eza na ba chemin de fer. Soko za koleka pembeni ya rai. Okumona ba panomo batiaka wana bakomaka miloko mibale en français na Kikongo. Passage interdit Nzilantiku. Voilà. Nzilantiku parce que ce sont les deux langues oyo bande kolobama awa. Bakoye ko tia lingala te parce que batu banda koloba lingala te. Baloba tiaka minoko ba population lobaka. Mais lingala ekozwa avantage ndengeni. Premier élément, à l'époque coloniale, jusqu'à 1950, c'est l'église catholique qui avait le monopole de l'enseignement. Basango, baye awa na Kinshasa, bakomi kofungola ba école ba kotangisa bana na lingala. Donc voilà déjà comment lingala est bangi okota. Deuxième élément, oye ko pesa avantage na lingala. Lingala est comme langue officielle ya armée. Armée tango ebani na Congo, tango Stanley aye, to mona ki awa uti Zanzibar. Stanley a kota Congo à partir à est. Nde a navigué, c'est le premier mundele oyo azwa fleuve Congo depuis est kunati na Mwanda. Donc tango auti Tanzanie ayaka yemo côté ayaka na ba batu ya sécurité na ye ba magenya na ye na koloba. Ba bengi bango ba mercenaires Zanzibaris, parce qu'il y a à peu près 300. Ba mercenaires on a banda koloba Swahili parce que ba uti Zanzibar. Ce sont les Tanzaniens, to benga omba Tanzaniens lelo, nde noyau wana ya ba garde ya Stanley, nde sala noyau ya force publique, ya armée na biche banda na ba Tanzaniens. Si à un moment ba Belge ba ko découvrir tribu moko bona Équateur baza ba bundi, ba bandi ko recruter bango eza ba mbunza. Tango ba mbunza ba bandi ko ya kokota na armée, na bangala mingi, munoko na armée et ko changer ko koma lingala. Donc troisième facteur et ko favoriser le sous lingala, ezali que lingala c'est la langue de la rumba congolaise. C'est la langue oyo ba embela ka ba musicien ba emba ka banzembo, to se rappeler première chanson oyo sala succès makasi. Dans l'histoire de la musique congolaise, ezali nzembo babengi Marie-Louise ya Wendo. Marie-Louise embama na lingala. Donc voilà comment
avantage on a musique, armée, nabasango, et un autre facteur, c'est la langue de la capitale. Kinshasa est comme capitale en 1923. Donc, voilà comment Lingala est important sur l'élo oyo et Bengani Kikongo na Kinshasa. L'élo Kikongo est tikala na ba périphérie na ba na lo ba moi ba ilo. Par exemple, ce qu'on na Bumbu, on a Selembao. Dans certains quartiers, ba lo ba encore Kikongo, mais tikala na moi isolé. Et les ti l'élo oyo Kinshasa et landi Kikongo ti na Matadi. Na centre-ville à Matadi, ba comme le Balingala, Kikongo est comme il parlait na périphérie ya Matadi. Donc voilà comment Lingala est avantage. Les loyo, c'est la deuxième langue la plus parlée dans Mbokanabiso.